nalingi mingi bibi atola muki na tongo kapinga yogu osimba katalatala te poteno kopela mwinda na ezaleli lelenga ya mama na Kristu bibie. Super weekend ba dédicace na ba chanson ya kitoko. Super weekend ba mingongo ya ba musicien ba yembaka. Super weekend Olanda Kabibi. Super weekend Bibi Kapinga mwana na bino. Oh moi je veux Hello quoi magie Loketu bende Iya Gabin. Oh bon anniversaire Balola Balola yes Balola. Bibi Kapinga oh Kapinga wangi. Super week-end à toutes et à tous. Bienvenue dans votre belle grande émission de la République démocratique du Congo. Toujours avec moi, votre humble servante, la bellissime de la presse congolaise, Bibi Kapinga. Vraiment, Sarabino, toujours une émission à votre juste valeur. Et ambiance et Katarabino vraiment souffle. Il y aura toujours super week-end. Parce que dans super week-end, tout le monde journaliste. Chroniqueuse Ayem Rabino, la bellissime Manette tout à l'heure Naem Belabino. Un instant. Tete bolingo e kabani naliwa yanga. Chers fidèles téléspectateurs de Super Weekend, non signaler bino que j'ai un réalisateur, manager, dans la même big manager. Bon, na rolo bateke na memaki bango mais Super Weekend ezalaki invité na Cameroun, tozalaki na Douala, tozalaki na Yaoundé, tozalaki na Edea, tozalaki na Kribi et na Limbe. Voilà, kuna tolie babiloko ba Camerounais, tozalaki wana na ba Ridinguya, na ba Alimasi, équipe mobimba ya Super Weekend ekendaki kuna vraiment toliaki, tomelaki, tosepelaki. Car en Nengezalara, tu passes qui vraiment ces jours mourir bien. Comme on dit toujours que la télé c'est des images, il sort, vraiment veuillez nous excuser. Tu vends qui n'a pas confrère, tu lia qui n'a pas confrère, mais et comment qu'il kambuba c'est des sur caméra, yamine neyaki. Pour comprendre cannabiso à suivre. Alors les amis de Super Weekend, je vous souhaite déjà encore une fois de plus un super week-end. Bonne année parce que tu manqué bino, tu as ça l'émission à mine ne te présenter qui m'excuse. Faites ça l'émission spéciale le 28 décembre. Il y a année passée. Alors nous avons vu tout à l'heure, nous avons terminé mon histoire mon cœur. Tu les ba miondo, tu les ba ndolé et les gars Bibi Kapinga on a ni nango les sous. Voilà les amis de Super Weekend, les lots nakati ya Super Weekend, rubrique Nabiso, il y a rubrique Nabiso, il y a news du week-end et ça déjà, non ça l'a vu tout à l'heure, mais sinon, nous après nous avons un bel bino, nous avons la bouquet, maintenant remettre dans l'instrument oyo, pas ya moto vraiment à saigner l'inayango. Super week-end à vous, messieurs Bianco. Merci. Merci. Merci beaucoup. Voilà les amis de Super Weekend, le col à Toza n'a pas fait. Nga lokola nazalaki te na équipe à Super Weekend topesa bino temps boyoka nzembo ya bonne année et ça vraiment na part na biso na ndenge na biso ya ko souhaiter bino bave le meilleur et mais c'est bien encore déjà soto koleka na nzembo ya OK Jazz ya bonne année on a tout ça plaisir na ba téléspectateurs nyonso bazola na biso balingara la bellissima toujours na compagnie na yo papa Bianco les griots. Famille na bino bonane ya sika mokumba mozali na bino zamba sunga bino kosalisa bayuma lelo tosepela tobina tokanisa bonane ya sika bamasta tokotomela bino na famille na bino bonane ya sika mokumba mozali na bino zamba sunga
ya sika mokumba mozali na bino zamba sunga bino kosalisa bayuma Bonne année, oh. Bonne année, oh. Bonne année, oh. Est-ce que Bazoua qui? Bonne année, oh. 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 Est-ce que Bazoua qui? Bonne année, oh. Bonne année, oh. Voilà, Ezaki juste manière mon repos na biso. Merci monsieur Bianco. Ezaki manière mon repos na biso yako souhaiter bino ba vena biso ya mobu ya sika oyo tokoti 2014 parce que le eza premier numéro ya Super Weekend vraiment les amis de Super Weekend tout à l'heure Tozo Yamba un artiste musicien na habité son abenga espoir à Congo question mark borozongo tout à l'heure mais lokola nalingaka beaucoup plus bozwa nanu musala ya mutu avant na banda ko annoncer ye borozwa nanu musala na ye puis au kota sur champ pona bomona mutu nini tokoyamba lelo suivant. C'était donc là l'artiste l'espoir du Congo, il s'appelle Chouchou Miyake. Est-ce qu'il est chouchou? Question mark. Binonde boro tindela biso peut-être texto boy biso est-ce que comme on a yeza ko kanana yemoko, il est déjà là et vous êtes vraiment le bienvenu na numéro liboso il y a Super Weekend où y a lelo. Super Weekend à vous et bonne année. Merci pareil. Merci. Boni. Bien. Et vraiment ndenge outi koya ne balobara toujours ki nakata nda kunya solo ezalaka nakata Super Weekend pe nakata kin 24 ceux qui invités na retard à les karaté mais grâce et il y a invité na biso qui vraiment avant et nakata Super Weekend ceux qui invités na retard à les karaté toujours té mais ça la biso toujours bien invité ceux qui aillé avant et on bon aura toujours na plateau parce que na Super Weekend bazongi ça est belé mais félicitations na yo pour respecter heure. Ouais, oui même ça na ngango na bi ça la musuté sur la négliger presse na mibomi pone na zabo presse mte sala biso sala ba vie nyonso sala ba collègue na biso nyonso sur la négliger ba bino surtout quand on a fan na. Merci beaucoup, ça me va droit au cœur. Alors Nakatia Super Weekend et arrivera biso toujours to bercer invité. Mais est-ce qu'on peut se retrouver Chouchou Miyake? Ah, na se retrouver on na ko bona yebo ba fanatique belé ba otala na ba parler ba zapete poser Chouchou Miyake fumo kimbondo ngendenge ça complexe muto mikolo nzamba osalela ya ba ba zapete je suis sûr que vraiment nous avons bien ambiance na collaboration toujours il y a Super Weekend équipe technique il y a Super Weekend tous les week-ends bazalana biso accompagné na monsieur Bianco c'est un vieux Aza Griot yo yembelo banzembo autant mususu yo moko pour se retrouver té mais ngana sûr que on se retrouver alors monsieur Bianco to sengi onzembo ya bia pour tout ça la plaisir na télé na invité na biso ya lelo pe na ba téléspectateurs nyonso ba Hollande biso. J'espère que vous bien parce que na Super Weekend et comme avant photo ça la pas de danse on est ATP. Ça va. Oui, soit Binzembo Yembi toujours. Pourquoi pas? C'est ça l'artiste. ezalaki mokano ya bokoko akwa tu penses destin ekoma maboko tala limiere nga napesi yo ya solo nzambe
apesanga yo ezalaki parfois bandoto nalotaka na butu nasengi yo limbolanga yebanga nalingi yo mokili echangea ngai naponise yo je rêve de ne plus rêver dis aux enfants de ne plus jouer liboso ya kosilikama yanisa chance ya libala na yo à la rivière de ne plus couler et dis pas à mon corps de ne plus t'aimer nalingi yo boni okomi kopesa ngai pasi ya liwa okanaki na po tozala na yo ozongisaka na susi ya komona satana nini apesi yo losambo osambelanga esakola ya mawa molimo mema bato ekolandalanda yo Seigneur ngai nakolela lia Honorable Dieu Kalombo. Allez, Toleki, voilà les amis de Super Weekend. Comme à l'accoutumée, vous en horoscope yanga na ekokana basala ngai kaka mpona yo bafami nanga balingaka yo mingi ye nabotama dimanche lokola yo horoscope yanga na ekokana molimo soki eboyi yokange mawa lamour ekomaka na final ebelisaka moto parfois liwa ederange bina yo mama batela bana obedisa te pardon basala ngai kaka mpona yo bafami nanga balingaka yo mingi ye babotama dimanche lokola yo horoscope yanga na ekokana motema soki eboyi ya solo eboyi kolibisa moto ezali kobosana likambo na bolingo mama esengaka tubela bonini nzambe asalango kolinga pardon basala ngai kaka mpona yo bafami nanga balingaka yo mingi ye Merci beaucoup. horoscope yanga na yo ekokana Merci beaucoup. Voilà, Chouchou Miyake. Ouais. Namoni vraiment que Elan ya ndenge Super Weekend ekenara eza déjà et ba téléspectateurs nyonso ba Hollande ba déjà ya resepela. Ouais. Bonne année na bango lisusu. Bonne année na bango makasi surtout bien que chez Bibi. Moi na my food na zalaka show ndi Didier Lacoste. Vraiment et ça linga bien. Moi na ya my food dans le lo ekota la biso. Ouais. Alors toujours na ba téléspectateurs il y a Super Weekend ceux qui tozwa ki temps ya ko yamba bato nyonso ya minene bayebani. Koyamba bato nyonso ebele ya minene bayebani oboyebi. Pourquoi pas autant mususu bat mususu ba na biso lelo ba koloba ke garçon on nani bayambi ayebani te. Oui, on donne vraiment to pesa la chance na mutu nyonso na kati ya Super Weekend. To yambela mino bato minene oboyebi. Et c'est à travers la télé ba koma minene. C'est ça. Pourquoi pas Chouchou Miyake lelo. To pesi yo chance. Merci. Et là bina Kati. Osali eloko na yo bengi yango na kombo extrait to kopesa parce que oza déjà na studio non oza na studio opesa yango na kombo ya Chicotte nani na kati album na opesi opération likofi détermination opération expliquez biso mokie parce que to comprendre parce que opération likofi eza opération oyo l'état auti kosala na la police ouais ngai naza parmi bato naza tamsusu na bima victime de bakuluna auta jum susu na boîte na biso mwa ya villa kaka temba nazo bima na wili na volant na ba collègue ba ami na nga ba oteka ngola baza ba ngolais et arrivé
arrivé là juste moula makasi na avenue Willery et arrivé là moula makasi na avenue Willery et puis quand à la car Melima il va bouger et côté mai dans la télé on a 3h30 si petit mois bakulu na baya ka côté ngana na volant ngana ozela mai kita pona leka ba ye avait libéré biso na libéra papa comme ma menace ba panzanga vitre ya ka déjà mauvais souvenir là non balongola biso ba quête yango soutenir yango soutenir au fond du cœur non soutenir na kati na nga que si na mona leo na komotambola boyo e ville OK à l'aise aux à l'aise grâce à opération parce que na mona ki na musique na biso et qui puis na ndenge mabe ngala za jeune nazo ya yo ye na ndenge bien sika na ya nazo ya sika mona nga bato koma fo oyeba na fo finga on les a débuté ya on a commencement parce que au bandi on go bandana on bien et puis on côté mo sali au lâcher biso non na bando le TV le te na bando e malelo te tant que ça suiva 40e album te au bandi siko na bando solo carrière non les éducations na so talinga soko moninga bi oyeba katsa bato la ndeli garçon mona ke garçon azara na e mu mais aza complexité mais aza yuma pété c'est que ça que na vie idéologie wana na chona katsa musique po to mi comme musique na nenga bien na moi apport na nga ngona ke to fiko finga na ba télévision tout ça la ba bonne yo de pole qui na télévision na no fingi la coste de j'espère na fingi na ndeni ye mutu vie na ngai bon au départ e banda ki ndenge départ ezali que départ c'est trop dit et ça que biso to accompagner rai toi to soko accompagner vous avez accompagnateur oui bon bi groupe na biso bi comme non tout ça va accompagner toi tu accompagner kae na zape na ndwa na ko salelo na nga moso ki producteur a monani mais est-ce que c'est que permission tant que ayebi yango aza na Paris na saluer ku toute place azali na bi ka Hollande ngo na ba internet mambo tout esprit supérieur de l'au-delà ayebi yango ke petit na nga miya ki premier fils na ngai na fulay déjà akoki capable pas ko sala pe mo loko ya mo to sangana ki na baya na zape nga moti va pas bolongo mo ebele non to biso to 3 Zangai, Patrick Beckham, na soliste na biso chef na biso Kim Solo. Et ça linga bien lelo na yamba mutu oya uti vraiment kolongwa. Et ça non moi sika de polongwe non. Et vraiment et ça linga bien mais lo kaliboso na linga na tuna. Mia ke erbozala na kati ya groupe pour les canaux télévision parce qu'on l'a vu tout à l'heure qu'on bandant les canaux télévision les lotés et arriva déjà une fois les canaux télévision le bac boit accompagner à la coste. Ah mais il y a mon leader sur les canaux télévision le bac groupe d'accompagnement. T'es la bibi non moko artiste musicien. Oui, toi tu les canaux télévision le bac comme à la coste. Mon temps où il y a musique à la qui sur les canaux télévision le. T'es parlant de la coste. Il y en a nazonga na par exemple. Où il y a musique bandant les canaux bac où il y a musique. So mon ba musicien vient sur mon pas ba les canaux ba ni quartier latin na mon pas. So mon ba musicien orchestre zaiko ba lo ba zaiko et vieux Josa nyokalo. So mon ba musicien ba lelo ya ba génération 5000 lelo 5e génération. Bah tout ça va accompagnateur na bango. Je to na ronga za musicien na roba ni nga na epona die la coste mais comme orchestre na biso te pona zo ko accompagner. Mia que Koko ma artiste musicien, est-ce facile? Non, c'est pas facile. Surtout lelo na mo vivant. Liboso kutu c'est qui facile tant to banya na banda kuti to comme ya pa ba vie bazo bimisa biso malé mais lelo na mo na difficulté na les années difficulté nous avons bébé les années ici qu'on est dans abu na uti lemba pa gisha ngendenge oba yoka ngendenge na uti siko kuna siko mission linge bananga na retard na sali kutu même accident on a comme mais ceux qui n'allaient na tam susu que nesi que yaki na olika na sima Didier Lacoste na cause on rappelle compte temps na benga yote na benga ni émission réalisateur na benga mo presse na suis contre temps na zabu et puis na kuta na côté na sala accident moyena comme en ezati mais so bimili bano mona car na ya opanza na liboso mais ça sacrifice pour na comme po oza musala na ngai so ina yete bat na banda ko ba otala ngati ba opesa nga chance il faut na ya. Super week-end à vous Steve Kongolo, il y a Digital Place aux Olanda Bisso, les réalisateurs il y a confrère Nati. Concernant Kolongwa, séparation. C'est trop difficile. Et tu as dit que ça aura facilité, mais ça aura beaucoup plus dû à quoi parce que yo out Kolongwa peine. Bon, ils en ont bébé, ba msu balongwa pona mbongo. Na aidé umkie. Misusu balobara ke zalaka ba producteur ne ba orientara bango na Kolongwa. Misusu balobara ke zalaka biso ba journaliste ndenge toyoka pe ya bato ebele mais siko yo nana orienté yo pono longwa ngai kutu kolongwa bon nga bon so na mina loba ke balobaka ke bato baloba on déjà alobaka stratégie pona ba mona ebo non ngai kolongwa c'est trop dit nga na yebi ke maifu daza finanga de na zaboye
soka lobi na nga to beta concert lobi na ye soka yekin pas na Paris soka yekin to beta concert nga na za prix est-ce que vous en êtes single mais fa za na sengo mamonga na sala za fierté na ye asa déjà na single aussi moi ngane na yebi ne ngalinga ngai na lobe nga petit na nga chouchou miyake beba ba chéri na bi galinga nga trop ndenga lingela kayo ndenga lingela ngai je suis sentir qu'il y a rose à la na single ya mono musika na ye azana esengo ya kuba ko esengo ya ko mona musala o ezana esengo mais ozana musika na ye azana esengo ti abike a manqué élément moko boye wazaki pe fort pe mena ye élément na ndo azo manqué wana azaki fort élément na ko contribuer pe na moi impliqué na mouvement na micho na zate ezo manqué na ga mote ba bekam na ba kim ezo manqué mais sikoyo sur le plan musical, sur le plan artistique, avec Amia grâce à la continuité de la musique à Congo, à ça la musique a bien battu, bazo ko apprécier. Tout à l'heure on a pas qu'est-ce qui crée la séparation. Bon, le go créer la séparation, la séparation, il y a du bosso. Oui, créé pendant. Yo te non en général. La musique. La musique. Nega moi on a vendu na kati netinga na kati super weekend na équipe technique mobima. Ce qui est peut-être na mutu moko peut-être ngai na lingara mingi lobi neti Eric Nembale Maridi Nguya ba Christian bango nyonso wana lobi peut-être akende. Bon, ça la nini? La musique nga na yebi nga pe na za spécialiste ya bato basala ba séparation te nga pe na longwa pété mais lo mona lo baka ona rimaka to so la rapé ezake misa na misa za na adolescence na misa mususu ali la mbongo misa mususu ta mususu ba voyageur batikaka ye misa mususu ta mususu ba pesi ba opportunité ta yemba misa mususu ta mususu rankine moka leader akomo jalouser mususu pe ezalaka na bakiselo mususu pe ezalaka neti miyake chouchou boye pe azwi chouchou moko ya boss wana pe ala mona mise ko komobima na mwasi moko leader alimio wana pe ezalaka chouchou tozozonga super weekend à vous madame Nathalie et pardon Amina Matala azolanda biso de quelque part super weekend na yo na Hollywood Congolo super weekend na yo pardon Mama Amina Matala, maman de Hollywood Congolo. Super week-end na yo na j'espère qu'il a massacré te yango wana. Alors Diams Congolo pe super week-end na yo, Julia Niams na Justi Ndoia papa super week-end na bino. Tozonga mukie kota régie. Mais avant tozonga nazo proposer onze momoko. Nzemongo pe j'espère que vous sepela nango. Marie Yamboka avec les grands maquisards. Toleka papa Bianco.
nakobona nayoki balobi nakomi na mbanda nasengi yo se olinga nakomi nde pembeni ya kokota ya zamba imela ngai mpo na bika nakobenga ndimazonga na bandengela bolingo yoka nakobenga ndimayonga na bandikolela bolingo yoka nakobondela yo bise yoka nakofungama bise etala nasali nini yo maribiso yo nakobondela bolingo na mai na miso nakobenga ndimazonga nakobondela bolingo yoka nakobonga ndimazonga na bandikolela bolingo yoka. Merci beaucoup Papa Bianco. Alors cette chanson dans dédié na équipe technique Mobimba ya Super Weekend, Christian Matelo, Djibril Kaboué, Alimasi Djabel. Vraiment à côté il y a caméra, Régie Ridingouya, Eric le réalisateur, Big Manager Super Weekend na Yopé, et puis na régie d'antenne na dédié yango na Jano Diawa. Couple vraiment oye balana kilobi balobi vraiment libala et c'est très important pour la vie à moi si pour mingi ezara papa batubayaka vers biso et lelo balobi pe bana mibali pe bango senga pe bala bango big dédicace na bino et puis Super Weekend puis bonne année na bino Eric Pimbo na mwasi na ye Pamela Nimi Pimbo Super Weekend na bino. Alors clip on a tout le monde déjà on a ma chaîne belé chicote désolé les déjà ouais on souhaité au bimis album quand et puis producteur nayo est-ce que ça sérieux parce que balobara na Congo tous on a producteur té bon problème toi on vient voilà pour parler na producteur pour sur salir da boulot bonne chance déjà la part nanga pour la producteur wana merci tout ça le boulot toujours ça là pour parler na bango tant souci lundi ce nous a masungi to ko signer na oyo tout le monde a créé des tout sur la naïe tout aussi des peuples pour boire ma coûte celle déjà parce que 80% ya boulot c'est le cas 20% monsieur pour na biso na bureau ma manager na ba Steve Kongolo ba Pablo Ngoma selon bango na ngai moko artiste ezaki tout nous serons le 14 février et zo promettre déjà oui parce que nganze mona moni eza bien clip eza bien bon musique par rapport à ce qu'il y a producteur des problèmes des ko batika ndeko sous-estimer na ba fanatique o ba linga bonne musique o ba soutenir la musique ba mécène o ba soutenir la bonne musique il faut pas bon que musique est vaste musique est mystique musique est monene musique est na baté belé yo pe le nous a beaucoup ça la peut succès na musique nous en a chroniqueuse parfois. Ça vous tente pas il y a ko na autorisation il y a Big Manager Steve Kongolo il y a ko s'associer na Kofi Central ou F victime ngana na problème te so ba contacter ce numéro na so to pesa on ba télé tu na le ka so ba contacter on peut ça déjà on peut siper na ba programme Steve Kongolo ba ozwa ngai maman artiste tout ça na etongo midi pourquoi na plus 243 plus 243 0 plus 243 89 85 72 110 089 85 72 110 donc on a déjà produit ils a déjà presque fini et kobima bientôt les 14 ndenge biso to linga so producteur aloba na biso bon bisango lobby to bo poussa ngona to ninga ba sola na Big Manager Steve Kongolo mto ba proposer ngai par artiste na ndimi to biso mes produits eza bien to sali eza to tche moi essaye pour bateau ba sous-estimer bateau ba comprendre que musique eza monene ba comprendre que couleur au garçon ça là. Moi je te félicite déjà. Na équipe il y a Super Weekend Mobimba, to se peli déjà na clip voilà, to peut-être soit érotique à la peine à Kin 24. Ils allaient les car déjà grâce à Eric déjà voilà vraiment les réal, merci beaucoup. Et Super Weekend dans ma mère spirituelle maman Janine Mata et son mari et na pasteur nanga s'efface Mangoni les chemins Mobimba, na pesi bino Super Weekend pourquoi pas na maman nyonso o ba soutenir kanga Super Weekend na bijou Lombeya, les pétroliers actuels, DJ Franck, 14e apôtre, esclave du travail. Super Weekend, on a yo DJ
13 boules Planète Sono, DJ Pablo Ngwasuma, Super Weekend na yo, na ba DJ nyonso, ba DJ na nyonso na boke za DJ oyo. Boyoma nzamba ba DJ. Super Weekend na EP, ba DJ na nyonso na tangeza ba DJ vraiment nga na confirma ba respecta kamusala na bango ndenge esengeli. Pourquoi pas mon bière? Picheler à Kemba, vraiment boutique Picheler na bandal na Syrie, on a 249 Super Weekend na Bino. To comme vraiment na souka. Peut-être un mot de la fin pour aller là. On est au salinga bien bibi. Vous avez tout sur pessinga chance nzambe azong c'est la bino au pessinga puis na bi. Toujours on a biso ra ba chance en lobby ko lâcher té. Non. Faire le lobby. Puis na yebi ke bota. Merci beaucoup. Merci artiste au yambi les artistes au nzambe. Ache maboko déjà. Vraiment faut au camarana nzambe, ça nous a vrai plaisir na mona fali poupa. Era sali accident vraiment lobby et les dieux tout puissants créateurs de toutes les choses à Batelinga. Ça nous a bien. Ça une bonne guérison na ye. Elle marabie. Ah OK, on est déjà Sénégal. Perception programme asuka pour le programme na biso suki ezali ke batu base la disque oyo le 14 février sauf imprévu ezobima. Ce baliba bazo biso numéro na pesi wana 089 85 72 110. Tout ça la répétition na biso na police na palais na pas de. To ba bengi numéro pe ya manager. Ba bengi ya manager. Parce que wana numéro na pesi ya manager. Ah OK, ya manager to na numéro ngana yebi ya manager ya 039 44 64 43. Ba bengi na 039 44 64 43. On a bazo Steve Congolo yemo direct yem ta sima kamunyoso. OK. Patrick Beka mota na palais Jésus yemo. Na ba page bleu nyonso so za sikoyo ezake ni na remixer batu oyo ba ochanga basa la moi mingi te parce que déjà ba osala biso si oui na yebi na remixer moi 2-3 personnes Pépé Bolia petit frère propre otalanga na parler Pépé Bolia famille Ekoa et puis na remixer Jado le père la maintenance Jado le père maître Kisha Ngendenge sans complexe toujours de Tolobaki Bonan Sakala Popontati Mama les Playboy petit na préféré otalanga ngiringi ya tobenga tout à l'heure ba tout kitoro Bonan Sakala toujours répéter na parler toujours ba na répétition parler ba ya kan adresse non on les a coulisses pour tous en trop studio tout si ça des chansons étiquette na générique mais to ba na répétition en public na victoire na fin du mois janvier à Tobani merci na obi cap na c'est gentil. Merci beaucoup. Gentil aussi de ta part. Pour nous répondre qui na invitation à biso Super Weekend. De ma part, na remercier ba téléspectateurs nyonso ya Brazzaville. Merci na ba téléspectateurs nyonso ya Brazzaville au Bolanda ki biso vraiment na bokebi nyonso ndenge balobaka na Lingala. Et merci na réalisateur nanga Eric Enembalemba na équipe Mobimba o esutena ki biso lelo Christian Matelo, Djibril Kabwe, Alimasi Djabel, Ridi Nguya et Jano Diawa vraiment na kota Ipen merci beaucoup na yo messieurs Bianco merci pe na yo parce que ba téléspectateurs bazo senga banzembu ye belé mais na yebite ndenge ni to continuer nango to promettre bango pour na week-end prochain et merci beaucoup na yo pe to aussi lisana nzembo ya Los Nikelos bolingo ya téléphone. Merci fidèles téléspectateurs de nous avoir suivis. De ma part, je vous fais un gros bisou. Je vous souhaite plein de bonnes choses. À la prochaine. Bye. Général. Aïe.